fali pour par exemple mission à Congo awa oyo poza congolais fali pour par exemple azo sala wana ya soka ambassadeur ya ina bana na ina basi na ye obi ke fali d'abord aza motema mabe. Ah bon? C'est un jaloux type, un orgueil ya modèle wana. Nous on a posé na bateau balingaka bateau ba faire. Nani comédien ta kena séance azonga maboko pamba. Ça ya kotela mazaka kutu na séance a olia e na mama là. Na nyoso papa as mondela yebi ça ba yebi pas mondele. Mais ça la pas trois artistes comédiens. Ça ya futaka pako ya kitambo. Fali pour par exemple mission à Congo awa oyo poza congolais fali pour par exemple azo sala wana ya okende sur l'invitation ya président de la République Paul Kagame à Rwanda c'est ça pendant le coup mamboka amuto kutu ba repese kutu azala ambassadeur ya musique ya biso ya culture mboka na biso d'abord ils ont un problème ils ont un procès ya makambo wana te mboka na biso ils ont un procès ya musique ya bien bato ba sepela musique na biso ezo ngandenge zalaka intérêt mon côté. Tant qu'il y a accueilli, par exemple, le Zolo Bawana, bénéfice à Congolais à Wapi. Bon, on va ambassadeur ya culture pour nos cannabiso. Et ça par rapport à F. Comment faire à l'ambassadeur? Papa, maman, on le bela yo, biso to le bela ti Wapi. So ka ambassadeur ya ina bana na ina basi na ye na Marco na ye tout ça na ba makele na bango ya biso Wapi. Biso to na posa musique ou bien to na posa ba voyage ou bien to na posa ba invitation. À quoi sert l'invitation? Monsieur Dagi Ferre qui a le Kayuana Mongotambanga. Naliana Chambanga te, Tokenda Tokutana président de la République sur l'invitation des chefs de l'État. Il y a Guinée équatoriale. Tout le monde va photo te. Pour la photo de preuve à l'appui. Pour la président Ben Sibino Beta to betela yendoule. C'est-à-dire que musique présidentielle, concert présidentiel. Bato bazali ko na ba premier ministre première dame de Guinée équatoriale, moi je suis belé. Est-ce que vous les gars na TV, les gars na RTNC pour na kolobela yango? To bengi samaka awa na Tanzanie, na Mwanza, na Dar es Salaam, to kenda to beta concert le 25 ya Noël. Est-ce que les gars na ba RTNC pour na kolobela yango? Papa, Congolais da posa musique bien ba za posa ba photo to kena ba photo wapi? Photo musana ngo acha na ba page na bato ba mona, c'est tout. Si vous avez une invitation, tout faire à bêta, on a ça une invitation, c'est ce que ça le coûte. Mais non. Il faut soutenir mon ambogate, qu'on remercie à Tarba, à Kendelibo. Pas dans la reconnaissance. Et pas baninga ne ba collègue. D'abord, premièrement, d'abord et pas faire. Faire et mon tapé ça est goût. Il y a cosa lelo leader. Il y a cosa na courage à royemba. Tout le monde le sait très bien. Il y a Blaise Boulaté, il y a Blaise représente. chanté. Représenter rien en musique. Je te dis aujourd'hui, Chief, d'abord, soutien. De l'eau, ça là, micro baladère par-ci par-là. On ne connaît pas ce genre de type là. Bon, Tangelanga Èvre. Il y a que les lois. Il y a Kabose, tu vas se référer à Kabose. Èvre. Voiture sans monter. C'est quoi ça, ces histoires? Papa, voiture sans monter, c'est quelle chanson? Zembo, il faut d'abord la vision. Zembo, il faut d'abord un slogan. Au moins, le faire à Emanze Moroboti, slogan Kanga. Moi, na mobali baseka kayete soki nanu akufite. Lelo comme slogan. Ah, ya. Un mot petit à la loi ba Saint-Valentin à Blaise Boula, le rôle la voiture sans monter. Il faut na katanzembo il faut la motivation. D'avenir, ya bana obaroya. Il faut formation pas faire rigolo. Mais tozo beta misolo tozo beta lisolo isa Èvre. Et puis tozo beta lisolo ya musique ya Congo. Vous comprenez? Des fois ça na Èvre. Vous sentez que tala c'est maman ça. C'est comme ça les locaux na tala ta c'est mazonga motoko. Slogan tika do pour ça la mabe otali na sima ozongi mutu. Eza ba motivation. Na nzembo tala texte. Ya nzembo ya ndeko na biso ka bose soki okoyo ata slogan moko ekokanga mboka. Kende pas manda chante. Batona na biso bazasu ba misente. Ibrahim, abeta ba Ibrahim, qu'est-ce que signifie Ibrahim? Ibrahim ezane to yembelinga nzembo. Regarde la presse na tchemote. Selina c'est quoi? Papa, ngana zo betelo solo ya motivation. Il faut qu'on motive ba jeune, il faut qu'on Selina, mon maman, ozo ba nzembo. Siko et pas bato siko nesi na communauté salini. Tala c'est mazonga moto masta zonga.
boma moto tala sima zonga moto batika ba evre ba liputa atika nini liputa yo koyebela moto liputa oyembela ndeni finika nga liputa et après wana sloga ko beta wana katikati ya bato oyaya finika nga liputa c'est baba pede ba fini ko liputa ndeni wana ko na po bacho ba confona ba liputa ba mulunge kanga yo beto to aposa ba musique ko sentir pena olobaki nini mamu ya olobaki nini ko on comprend on senti belle musique bato zo tanga na baza ba FRT sur le plan ya musique baza FRT yango moni motema mabe ya bamanda ya bakabose babozi boziana moi bato baza ebele moi ke basala ma idéologie moni ba idéologie basala wana mike wana ya ke non ce que moi na wenga bimbo il faut batelemela yi idéologie wana manda kabose Blaise Bula bozi boziana bana kata idéologie wana tala ndenge basali lisanga wana moto an impact azati zwa mikro na yo kinena watati basanko so soit kinena ngoti atala bakana ngakuna ngana ebiso na ye ko yebela Blaise Bula na kisasa na bandalunga na yebate moto moko mone Blaise Bula mais ba faire déjà na bamboka to yebaki déjà bango te Blaise Bula bandi musique bo so faire problème te ezali solo ya référence référence ya Blaise Bula eza wapi faire déjà référence na eza otali BCB wenge BCBG 4x4 après on a maison mère référence à moto otali pena moto ke asali ba œuvre Blaise azana œuvre moko salite à part nze moko beta yo soma moto asali c'est ça après une année si moto so na photo wana bato alobi ke tamsusu fali pour pakei et pas ya président Paul Kagame tema président Paul Kagame na président na biso Fati Beton basolara bien akei po aye pas ko le la po mambo ya passeport mambo ya passeport na angle wana je prends acte nazo ko se retirer moi mingi wana eza lisolo ba combattre ba mo ba juger parce que moi je suis ici à Kinshasa non angle wana pe na ngai nazo bena na ngai wana eza lisolo ba combattre ba boke twa ya mo mintalela ka photo mintalela ma nyonso c'est un boke twa telema non nazo senga te omoni ba makamusu tozo ko sala na vie il faut quand même dakabato obi ke fali d'abord za motema mabe ah bon fali o mona kana c'est un jaloux type. C'est un type qui est méchant. Mais je te dis, Fali, à beta concert, awa, ako arena. Oh, le loi, le beta, atolo, moi. Oui, bah, soutien, il y a des musiciens, oh, ouais, faire à ça, là, où tu n'as compte page, naïe. Moi, namaï, aux beta concert, naïe, félicitations, courage. Azoa, bah, bénédiction, bah, papa, chéri, bah, ouais, rasson. T'as l'ingratitude, ya moutou. À beta concert, sans toutefois passer à la télévision pour remercier ses collègues. C'est quel genre de type? Tout ce monde attend un message, moi, il fallait le bibo. Bana bande, on a un collègue, merci beaucoup d'avoir soutenu Nabino. Mais mon tabon, on a un soutenir un jaloux comme ça. Un orgueil à modèle ouana. Moutou alinga rabatote. N'a qu'un wapi. Nous on a posé un bateau, balinga rabatou, ba ferry. Il est bien avec ces jeunes, oh, bah, ça, malelo. T'as les lobes, tout bakangama na mise au zolo bafali. Viens à Bangwe, ça va. Anita Moarab, ça comme 5 bandes. À ce États-Unis, ça va. Oh, il y a un mois, il y a un guest, ce qui va fabuleux, ce guest m'a oué. Finana, l'infinana. C'est que c'est ça. Rebo, il vient de faire. On ne peut pas parler. Non, c'est Rebo, succès, Zali. Ben oui, Rebo a un succès, Patrick Bekam a un succès. Merveille, Amado. Ben problème, tu Anita peut autobota 5 bandes à soigner. Rebo pas autour. Bon, oui, mon impact. Talaka moi na liboso ya Rebo, na moi na liboso ya Anita. On va faire un impact. Beba Didas. Toute la ville en parle, papa Tayomo. Les lots, je te dis que faire, il est bien avec ces jeunes. Tu as là, tu n'as pas faire. Dans ma campagne, actualité. Patrick Bekam, Merveille Amado, Babina Filé. Il a aussi bénéficié quelque part. Moi, je vais faire parce que Abeta une des trois. Au monde, ce que tu as pas fallu. Moi, je me demande pourquoi Fali a recruté Tarabajène te phase ou bateau baleki na âge. Pour tata mikolo. Monsieur Bamasana été Bamasana reconnaissant pour Bamasana Jackie. On dit JDT Moulopé. Monsieur Bazaba H mona ba JDT Moulopé. Ba beta ba bal na ba JDT. Chef d'orchestre Masana. Nani wana. Oui ba jne.
Il a plus de 50 ans, je te dis. Dino, oh, comment ce que moi on a dit bon, comme ça moi on a bandal. Ouais, bien je n'ai. Ouais, bien je n'ai. Je te dis, pourquoi il y a pour nini batata mikolo ko binisa ka ba vie na yo. Okuto ko ki ko benga bango ba vie. Ozo pesa chance na ba jeune te, il faut za batata mikolo obinisa ka binisa ba modèle wana. Muto bonga na ko soutenir yete papa. Tout solo nan tout tant que ba congolais, tant que toi batu. Moi na ko soutenir yete. Moi je soutiens celui qui a de bonne foi. Ça dit muto azana vision. Net na ba monde ba théâtre net ozo ko soutenir ba Ansel Zolo. Il a toyana soki faire d'arabie na ba musicien mais le ba musicien belé ba kendate. Ba musicien belé ba longwa te na orchestre. Non, faire c'est un coach. Faire d'abord c'est un formateur des idoles. Il a pu former trop absence ya faire rigolo alors faire rigolo penda azoza za na mambo belé te. To moni ba héritier wata, to moni ba Inosbi, to moni ba faire so waze quoi, ba Kofi Olomide ba wera. S'il vous plaît. Non, on est là pour satisfaire la communauté. On n'est pas là pour l'invitation. Biso on a pour ça invitation te. Ba pesa ki biso pas invitation. On avait délégué moko ya batuna biso. Biso to sil saki clip to banda clip à partir à 23h. To kota ki banda ko ba 7h. Ata oza respect. Il chef benzi chef. To tinda ki envoyé spécial na biso. Akenda ki on a représenter biso. Donc ils ont ma bête ke o kinga na ya kiteme. Biso to kota ki ndako ba 7h. To kota ko ça la clip na biso générique. O wa pi communauté zo ko zela. To kota ki banda ko ba 7h. Lobby tout le monde presque même ba musicien. Basaki na force te même ngata to mona na yo. Na rien na mona grave vidéo mo sala ki na marka ba 4h du matin déjà. Soki bazaka ko ça ke ba mona ne clip le ka ki ba kota na chaîne ngai ba image za wana na moko Ntombolo TV ne to ça ba clip comme ba américain. Donc natambola ki lobby peut-être par force puisque to kota ki na ba 7h. Ya côté le matin 7h ata 23h ya côté matin 7h. Donc ata yo moko za robot. Tout ça ba donc les gens ont côté lo ma bête zamboka na biso considération za makasi. Faut ba d'ailleurs côté tu n'as pas bazaki na IGF. On va la faire. Mais Kofi azaki on a bazela profiter. Héritier watana ba uti na moto ne libanda. Héritier uti na moto ne libanda. Kofi na ndako na ye na mwasi na mère Alia na Del Pirlo. Et pas vérité. So aza prêtre na kwa na ye. Héritier ba ki na moto. Héritier aza prêtre et pas héritier na ba mise na ba Jack Love banani chef hérité na ba kisinjora chef hérité faire aza ye mo a peine batu na ye bana wenge tout c'est comme ça faire aza leader c'est un patron il paye les gens yo lingi faire aza mana bitina qui pesa ma 8 heures papa etalinga été comme qui est bimaki wana tozaki na ndenga systématique. OK c'est bon merci mukwa Ntombolo na biso ayaki na moi ba plan to bendaki déjà moi cagnotte na biso ozaki na mobimba. OK merci Ansel Zolo vraiment yo pe vraiment toye bati nini etindo na pas Ansel Zolo pour Ansel Zolo il paraît que Zolo ka ben so na poto dans la famille ben sa famille te ben sa yo au monde Patrick Ngambe ba pembeni wana bazarana qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Patrick Ngambe a fait chez Ans? Ministre Rankin basali nini papa ngai na bwaka Ans libanga na ngamoko ego libanga mo na bwaka rezanete 28 mabanga Ngambe babetaka libanga na omonte mbokani abengaki ngai. Merci mbokani abine petit na ngai momi na ngaza wana Marlène Tessa donc il faut nyataka ye biso tozo ba appel biso tozo ka biso to ba Western Réunion biso tozo sous makamba ba Vodacom te ba M-Pesa ba Orange Money te yake mutaza gambela atindele mbona non biso to faut ba Chiko Bob Molema te oyo ke na kuna ndeni na bakele par rapport yo ba problème on nous a rappelé mystique boye décourageaka kata donc akenda bon Molema legio na impact ava chaka ba passeport na ye ba Côte d'Ivoire azwara bala surtout yo ko tia na ba place ngana kuta ni na ponelo mutu mo bona cha ye wana baze belé mais comme na ba polémique te comme na ba polémique te poni ni olingo changa na bato na za bien kana bango bato ba wonga na za bien na bango te baza wana ba Mumbaya Mumbaya ba Demer ba fa l'artiste c'est qui fa l'artiste nena fa l'artiste et fa l'artiste était parce que moi je suis obligé na yeba Tendresse Dibinga wa ba Tendresse Dibinga ba Tendresse Dibinga Fabrice fa l'artiste fa l'artiste ngana kazana tozolo ba mutu mzonzo tozolo ba oyo ba defa oyo ba Tendresse wana masana ngai ba omelette non omelette ana niveau na ngate omelette ana niveau na ngate papa obeta lisolo ya moto oyo
asa mambo ebele ansa zo memo na poto kaka ndongo toloba awa ansa zo memo na poto relation nini boza na ans nini oyo sela ansa makasi o memo na poto pour faire non na memo na poto te so ansa memo na poto po tongo midi pourquoi o tsaka mbanga pona faire mais faire nanu miki la côte sauter ata Turquie pamba ata Turquie passeport comment on papa nakenda Japon passeport dans na Japon nakenda Japon faire donc on a la Costa coulée qui t'a dit ça papa faire passeport visa faire biso ngande naza boye ba comédien na comment travailler na bango 50-50 vous comprenez en ça na part na nga pena na part nanga to travailler bon en ça prêtre au moni muto azwi bozwi na pasi ayo akapasi ya baninga en ce plan nyoko mapo azwa lelo au moment na lelo en ce plan zaki na bakisa sawa azobwaka pe bato na ba miki live na ngaki ngani malobo mo na mon fleury batina mo kanyaka mo code lelo nzamba salingolu en na miki lelo zo ba pasa ba nani comédien ta kenda séance azonga maboko pamba nana kenda séance soki akini azonga maboko pamba azate biso to kenda boto se retrouver donc yango moni ngai lelo yo atali par rapport à G par rapport à makambo po ba biso papa biso toza ba produit ba ça pe ba ali patron ba comédien ça na da malheur nete aza patron te a patron ya ba pib na ye ya ba ans te aza patron ans te ça ya ko tela ma kutu na ans te ans a olia ye na mama la na nyonso papa ans mundela yebi ye ça ba yebi pa mundele mundela yebi ans ça ya yebi ba yebi pa mundele na France ans a futa kampako ya France aye na Congo a futi mais ça la patron artiste comédien ça ya futa kampako ya kitambo ya venu na bango ya kitambo mais nazolo bana yote ça en ça entreprise na mikili kuna mboka mundele faut futa pour travailler aye na kina za entreprise soka ya faut futa travailler c'est ça futa ya kitambo ya sai na ne a faute to solo la ya li solo e boka sa to ba vérité te ya vérité to zo pensate ko comparer ça ina ba ansti ça à cause de la vie ans na ebité master ba za ba master popé na moni peso ki a PMP pas ça été master problème te parce que ba nemora yo na bango ah oui ba master nga yo siko za l'échec comment yo l'échec moko yo go siko au moment to beta le solo place à bato l'art ya ba comédien yo zaté au moment to beti mais au moment tanga ba mais salinga passe ke o chipe na miko bo chipe mbuntu ke o masana nga le nga na la yo kuto bazo tanga ote o tika deba ngote ça na l'art te ko leka en ça na mbongo en ça na l'art en ça na 2 voitures Range Rover papa c'est pas non azana moko en ça na mibali en ça futa kampako ya France aye na Congo futa mpako ya France mais c'est le pont na kisa to bien na kitambo en ça na dema pango na kapela ah bon ba plan était mibale ah bon omoni photo tu t'appelles Capella yoka baza ba Congo balinganga ko komila ki satema un prêtre ko sa ba jeter na ndenga faute na lia mbongo ans ça na lia mbongo na tata ndenga bato balanda bato sima abaki bona na lia na je faut que tu pose na ko so na kuta na nzela na ngate ponga na prêtre na kwena nga na fona lia ba mbongo ba ça ba ans luzol vous comprenez donc ça pour 50 on va massa na par rapport à donc en ça na là na ba comédie to yakini a mutaleki na anslate na ba comédie to yakini mutaleki ansazate Christian Shoga bali Christian auti ne ba Turquie na ya donc talaka mutavani na Turquie na mutavani na France il faut 2 minutes bali Igor 2 minutes Igor ala na l'arta papa Igor ayaka kini deux fois banda ke nazonga ça kwenda nani asluzo azo appelle ce soir asa 2 semaines na mikili 2 semaines na kini 2 semaines na mi papa faut na mbongo la duchesse bali la duchesse na azaka na mbongo te yo ka sanet biloko azaka na l'arte la duchesse a djembela rasima ya asluzo tout le monde le sait très bien na ndenga faute ba tout ba yebi tala ba live ya la duchesse tala ba live ya asluzo tala ba nombre de views. Je te dis, solo là. Moi je défends Hans parce que moi je bouffe l'argent de Hans. Je suis clair avec toi. Donc on a solo la pembe. On a l'air bon ya Hans Luzolo, on a défendre Hans Luzolo. La duchesse n'a l'air bon on a été. Na ko ba bien na ndene na TV. Ça ina na l'air bon on a été. Na ko ba bien ndene. Po biso to lo baka.
nde tolobi bo tolobi te baladi esobe bali phénomène baladi esobe bali ba prêtre bali ba vie de loin bali ba prêtre quoi na ye vie de loin utale ndako otonga te ndako quoi na ye papa vie de loin to zaka na biso na bakisasa tolera ba mapaka kwa na coin to ana kina tolera na biso ba dendon yanga nini ana bon na mais ans ana l'art ans avec tous les comédiens na l'art na lo ba tous les comédiens y compris même son papa qui est Caleb. Ah bon mais ce que dit ans ana l'art ana bon ba j'ai écouté. Ok, c'est bon, merci. Comment vraiment na suka ya émission nabiso vraiment Chikito relation ni bozana on a ye Chikito misa bino to longara bani ex nabiso to relation na relation ta et automatique et na automatique so pour moi pas tenir qui parfois orchestre abagini on t'a que mission te abagini ngana ministre de la défense et affaires n'a chargé des chargé des rankines et puis envoyé spécial ce que babé abango ba spécial envoyé spécial il y a conflit ngai alobagini vraiment bato la biso muta ranki muta envoyé spécial vraiment maman belé tout ça ngana envoyé spécial il y a fait rigola il y a ranking ministre il y a Rando. Donc on a coin comme raté. Na ya mabe. OK, c'est bon, merci et ça eloko chéri to ngana Natal ça yepena. Te yo tala ki monter au se défendre comment. Ah mais yo mon tala ki talati. Natala ki taso tala ki Hollanda. Ngani na mama o eloko ya na actualité za na kaka Russie na Ukraine. Bientôt guerre mondiale. Donc il y a le seul eloko bato zo ko se la ngwana. C'est bon, merci. Tokomina Suka, il y a émission Nabiso vraiment quoi tomolo bat Hollanda yo programme orchestre c'est ça comment jusque là depuis Boya Kitasa non ba déplacement bosalité sortie à disque les âmes maintenir car na mars yo le 3 mars donc les anniversaire peut faire mukolo ngondo disque ezobima bat baza na bango calme générique déjà to c'est déjà to fait déjà clip mutu eza pepele donc il y a ba sele ba Bill Babwakaki. On a touché, on a bango peu bakosana na kwa na bango mais on a ba musicien orchestre et affaire donc générique et zobi made bientôt là ba bakosepela na bango kaka. Donc voilà. Programme jusque les athées. Té na moment to programme té to c'est la bureau na biso à likolo et puis ça biso programme à propos tous les canapés fait to lobela. Vous me lipé à programme yo zalaté maintenant c'est ba côté kuna bazo betara na bango bazo betara na bango. Musique ezana on t'écoute. Musique ezate ba bazo beta pe gloire à Dieu. Bazo beta pété gloire à Dieu. Voilà. OK. Merci batota la yo. Batuno ba soutenir yo Costa Couleur point de fois tout patron mais ça peut pembe pe revient petit na ye. Ans luzolo prêtre ya ba jeter na ye biso ans ngai ans musique mais ça baninga mai ba na tiji koto ngai ans azo dame bango 3 points denga zana. Azo ya bango 3 points. Donc en saison d'amé bango 3 points donc en sous le prêtre depuis Bruxelles donc bango ta trop yo na yani kayenga monembe papa ripa kuna papa ripa kota ki déjà mikeli na mona ki bango bakenda ko rendre de kona biso non foude visite en tout cas na sepela ki boende zalaka ya ba poto na photo e comme apena kwenda vutuka donc biso pe to ya kala mingi te bana poto za calme to venir na bango to ya na biso mikeli. Voilà. OK, merci. Ezaki bongo Mukwatombolo de la presse, Mukwatombolo Bogard de la presse, Molobeli a fait rigola vraiment tous aïni na plateau. Bogine to solo lui vraiment et abino Prince Lomba, Paul Mukendi à presse. Oyo azalaki vraiment na kati. Il y a émission na Mukwatombolo. Merci. Neo Jack Makangila vraiment merci na cordon, merci na bino non so. Oh non, bo s'abonner massivement na Feza RDC TV Bokozala jamais de Sitara Prince Lomba Paul Mukendi et après Salina Azarana pour Nabino. Merci tout le monde a une émission Ekoya vraiment bye.